mitoto na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na nga mbuma na litungulu na nga na ai na ndembi na mafuta na nga libila. Fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati, aza na tomate mbuma Namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. L'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre vidéo, en fait, le but est d'apprendre à mon équipe à servir la nourriture de sorte que chaque personne ait la même chose dans l'assiette. Surtout dans un orphelinat. Ici, donc, ça se passe à l'orphelinat de Massina, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et donc, je lui ai montré la méthode. Il faut, au départ, calculer le nombre de morceaux qu'on a pour toutes les choses et ensuite servir de façon équitable. La vidéo est en lingala, mais les images parlent d'elles-mêmes. Balandi émission Monseka. Naza na orphelinat na Massina. Naye kolamba biloko nanga pona 15 personnes. Naye pona ye kola ndengo ya kokabola biloko. Biloko nanga nazolamba ezala identique na basani ya bana. Naza na makemba na ngai, naza na zeze, naza na carotte, naza na chou, naza na poivron, naza na céleri nanga, naza na litungulu, naza na mbala lang, naza na ndembi, naza na feuille, naza na pilipili na ngai, naza na tomate, naza na ail, naza na mafuta mbila, naza na ketchup. Nazo salela yango mbala ya bitoto pona servir bana. Merci. Je profite de cette occasion pour vous proposer de participer, si le cœur vous en dit, participer au financement d'un repas ou de 10 repas. Voilà. Pour nourrir ces 15 enfants, une somme de $15 est nécessaire par jour. Là, c'est si on veut vraiment faire 3 bons repas avec de la créativité. $15 pour une journée. Mais à côté de ça, on peut aussi faire un petit déjeuner, déjà avec $5 pour les 15 enfants. On peut faire des repas allant du plus modeste au plus élaboré. On peut faire un repas par enfant à partir de 80 centimes d'euros, à partir de 1,15 €, 1,50 € et pourquoi pas 2 €. C'est à vous de voir. Si vous souhaitez participer, contactez-moi au numéro WhatsApp qui s'indique uniquement par message texte ou par audio. Évitez les appels. Et là, je vous donnerai les moyens pour faire parvenir votre contribution. Vous pouvez la faire parvenir directement au Congo via les moyens qui existent, M-Pesa, Airtel, Orange Money. Vous pouvez faire parvenir via PayPal, via virement bancaire si vous êtes en Belgique ou en France. Voilà. La chimbala nanga langa na moto. Nazotia ngo carotte. Nacha na mafuta mbila. Natia mungwa. Natia mafuta mbila nango yo. Mafuta mbila. Natia mungwa na kati.
nafinika yango etoka mpona otya biloko mosusu. Naatya biloko na nga oyo etikalaki. Natie makemba na nga na kati. Natie pe bépice oyo etikalaki. Natie mbuma pilipili, natie tomate ya mbuma, natie poivron, natie céleri, natie chou, natie litungulu, natie feuille, natie ndembi. Biloko na nga etikalaki yango wana natie. Ebela ebima bitoto. Siko na finika yango etoka. Sisi zeze na nga na moto, natia yango mungwa, natie bépice etoka. Na verifie yango pe na kati na tangi yango ebimisi nga sampo na yeba ndenga kokabola mwana na mwana kozwa combien de nombre. Na finika yango etoka, bépice etoka na zeze mba moko. Mafuta mbila na nga natiaki na moto po ekoma neti huile. Nakalingela yango zeze. Yango ebeli nazotia zeze na nga na kati. Nasopa zeze na kati. Nabalisa zeze na nga ekauka. Ebima kitoko. Ebima bie ekauka. Mafuta mbile bimi neti huile. Se ebeli na matango likolo ya likolo ekota na se. Po zeze ebima bien. Ekauka na okauka. Bitoto na ngai nazobalisa yango kechu natuti yango na ai. Yango natia yango. Basima nango nazotia yango zeze. Zeze nango nakalingaki yango nazotia yango na kati. Natie na kati ya bitoto na ngai. Nalambi yango na nombre ya bana. Chaque mwana akozwa ndenge moko. Akozwa mbala, akozwa lisusu zeze, azwi makemba, akozwa carotte. Chaque mwana akozwa ndenge moko. Nalambi yango na calcul ya bana, nombre ya bana baza awa na orphelinat. Nazobalusa yango po esangana. Asangisi yango supu ebaluki etoka mwa mokie na nsima na kitisa yango. Bitoto na ngai yango oyo nalambi
ebeli sikoyo nazokitisa nakabola na basani ya bana. Anameka supu mungu ekoki. Sava ebimi kitoko. Nakabola na basani ya bana balia. Batali itoto na ngai yango ebeli. Nalakisa bino ndenge akosala ngo. Nachaki yango makemba, nachaki zeze, nachaki tomate ya mbuma, nachaki chou, nachaki céleri, nachaki ndembe. Nalakisa bino ndenge akolamba ngo. Na nombre eza na nombre bana bakozwa na sani. Nachie 5 mbala ya langue, nachie 3 makemba, nachie zeze 5, nachie nini carottes, nachie supu ebimi kitoko bana bazoli yango kitoko. Naibisa bino ndenga olamba. Alors, regardez un peu dans l'exemple suivant. C'était lors de la première visite. En fait, nous essayons toujours de corriger les erreurs. Donc, on voit une maman de l'équipe qui sert les enfants et à un moment donné, elle tâtonne. Les enfants sont déjà là. Elle sert et puis elle enlève. J'en ai mis trop, elle hésite. Ça peut être frustrant pour un enfant, surtout un orphelin qui a peut-être vécu des choses troublantes. Donc, que ce soit dans les réceptions familiales, dans les réceptions en tout genre, deuil, tout ce que vous voulez, essayez de servir de façon homogène et surtout, ne le faites pas devant la personne. Vous lui avez déjà mis 2 morceaux de poulet, puis vous enlevez encore un morceau. C'est horrible. Biloko nanga ekiti na table nazokabola. Chaque mwana azwa ndenge moko. Nazotia makemba misatu na sani. Mbala ya langue nazotia 5. Zeze nazotia 5. Chaque mwana azwa ndenge moko. Mwaye mususu azwa ebele, mususu muke ezate. Nalambaki yango na nombre ya bana. Ekoki nazotia soupe. Chaque sane ekutaka ndenge moko. C'est déjà. Bon appétit. Merci.
bye, à la prochaine.